Pasteur Marcelo ne soit plus jamais Pasteur Marcelo Bat. Donc, Lobat, ça dit charge ici. Respecte le mort. Étant bantou. Nous sommes tous chrétiens. Tu n'es pas ayant droit dans le christianisme. Tu n'es pas non plus Mutumoro Oyo Azawana ou à reprocher Batunios. Même yo nous ça la histoire dans le lobby banana on a besoin de respecter. En tout cas, papa avait avant déjà avait raison. Maman n'a l'embi qu'on vit vraiment qu'il est linginga et terroro. Elongi a Jésus, baka soit pas bon salama be. Comme a Jésus, elongi a Jésus, baka soit pas bon salama be. Comme a Jésus, baka la tapa bon me la kabatoro. Elongi a Jésus, baka soit pas bon kosa kabatoro. Marcelo Tunasi revient dans respect là-bas, mort aux humains. Quand King Kester avait chanté Yaka yaka baninga boyoka sango malamu he lela na balali motema pera tali motema mwanga pona ebi bokonza nzambe he komi pene mboka mboka pusana pembeni na yawe. Toi tu n'étais pas encore pasteur. Nazagina bapôtre Tambuluko qui et les autres. Oza Marcelo Tunasi Tolandaka. Mais on dirait comment Marcelo Bat. Quand on a un téléphone, on a comme Lobat, ça dit charge ici. So il charge orte ici. Yesu kutu mwana nzamba bangala mai na vino. Alamu sabato bakufa pata musaki bakoka. Mokala bakanga kie bata bachola kie. Nenge moko na papa wemba. Basi na sengo ya banguna. Elongi ya Jésus, baka zwa po bo salama be. Kwamba ya Jésus, baka leta po bo melaka batoro. Makili mabe, oya ya o. Makili ebe bizambe o. Bokoni na shere bozangi kote ya. Abe koko e. Marcelo Bat, so il charge Sili, Barbara Lobat. Ouais, yeah. Recharger sous ma tête.